Beba kondima babetele maboko. Ya mabeba kondima babetela kae maboko. Ya yope balobi motema no peto. Motema propre aye. Motema peto. Motema yawe aye. Kompania bakongo yango. Na mbongo na kompania bakongo poni nini. Siko ngai na poni na mbongo te menga na poni kompani ya bakongo. Pona nini po Kongo wana eko pesela nga pe mbongo eko silaka te pona bando zwango chaque jour kana bakongo wana. Donc ça lokola ndeti ngai. Alors na kote ya ye apesa nga réponse que so na sengi te na kolia nini bosiko okoloba nini. Yo ponde ngo pesi conseil o ye pe na mbongo te po pesa ye. Alors tant que za musala na ye apona omono tike ka bongo po toza na mboka ya pasi. Alors moi yo pe o tike atika osenga ezate po yo po pesi lo côté. Si vous pegise pour asenga ste pona nini. Alors mutu na musala na ye. Alors nga siko na ndenge nanga na bapasi nanga. Na mona so na sengi eza lokola ndeti nazotiola nzoto nanga. Donc mutu na nzoto na ye na habitude ne na mutema na ye nzamba keli mutu. Mais asali mutema différent. Kasivie na natonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Alors, l'émission Bisso Sylvie Mode TV officiel. Bonjour, bonsoir. RO dans l'émission Bisso Sylvie Mode TV. OEPS la rabine toujours bande de Bisso va arriver avec handicap. Juste vraiment tout petit mot de surtout vous êtes disponible. Vous s'abonner vraiment à la chaîne Bisso vous l'émission jusqu'à la fin pour sur ma vie. Dès toujours ça carte parce que l'émission moi malam. Alors petit mot mingi vraiment mot mina ye même maman Sylvie Mukeba merci mingi vraiment mot place aux alikuna maman mot mingi vraiment Nokopolo mbote vraiment place aux akuna mbote nzama pambola masoko sala pe ko sa bon pe à travers maman Sylvie et Mukeba mbote Nokopolo mbote makasus na maman Micheline Congolo maman Micheline Congolo votre enfant votre chroniqueur Rodrigue Bouzito anniversaire le 23 vraiment examen vraiment le 23 de ce mois octobre vous avez besoin de quelque chose pour artement malam pour moi nabino et vous avez vraiment malam aroza ça te couper merci mbote mina maman Jetou Kintala moi c'est papa André moi c'est papa André kuna en Allemagne couple vraiment couple André moi ça papa André maman Jetou Kintala papa André en Allemagne mbote vraiment place bozali comme je dis toujours que anniversaire chroniqueur nabino le 23 octobre papa aroza malam maman Jetou vous ça ta geste malam. Et on a vraiment plaisir de s'aganater. Mbote maman Élisée Massemo awa Kinshasa. Maman Élisée Massemo à Kinshasa. Mbote place aux une émission qui Rodrigue qui passe à Kinshasa awa. Rodrigue pas anniversaire le 23. Mbote maman Élisée Massemo mbote place aux mbote maman Alice. Mbote maman Alice includé maman Alice place Zakuna mbote maman place aux maman Alice. Merci beaucoup vraiment Moutounio surtout aux opportunités qu'on émission émission tout bien personne avec handicap d'écoute toujours l'initiative bongo maman Bisso Sylvie Azwaki pour les personnes handicapées. Le demi tous on invité souvent tous on awa to yamba qui depuis lobby thème lobby pour les bêta Kinshasa awa moi cette émission est quitté des opportunités au cette émission mon colomalo awa je pense dans aussi comme je ne bien quoi là ma afon la caméra na tout mon invité mon colomalo. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a se présenter? Comment on a papa Ogi? Papa Ogi a vendu wapi? Na vandi na Nzombo numéro 1. Na Kinshasa. Alors papa Ogi aux personnes avec handicap. Au combien de son histoire n'est au comment handicapé? Bon, ezali kamoko ezalaki kamoko ya grave pensate. Donc ezalaki kama kamusika na maboko ka ya sata. Na botama kibongo te malade yako zwanga na kimokolo. Alors malade moko utaka braza babanda ko benga ya buka yango moto yako zwanga na patsa kimokolo.
et takanga na no diviser nga na no par deux lokola paralysé. Alors ba meminga na hôpital or que malade wana ba bisanga keno fallait pas na keno hôpital ba malana na bokoko. Mais biso nde to gonda nde siko mingi na hôpital po e yaki na no mwa makasi. Ndi yango ba père ba moni non so to kena na bokoko nde to luka su banganga e to ya kozanga mwana. Ndi yango to kena na hôpital to yeba position ni nango ekokozala po so bakotina biso pe na banganga to yebi déjà que to uti na hôpital nde to zo kena banganga po to leka kozwa molimo ya mwana biso amona na mokili. Nde yango monaka ebandaka nga lokola fièvre mwa malili lokola ka malaria tokoloba. Alors ekomi boya na yebisi bango nga bi mama nazomona bien te na uti obeta bale po nazaki maître chiter ya ta Mobutu tozo bakadwa Mobutu bazopesa biso ba biloko ba biscuit ba bombo ba nini tout tozo beta ba shiti na ba pina Michelin. Alors match pe nazo beta mais ekomaki na kamoko tango to silisi ko beta bale na ba poko na ba 16h à 17h na tatonner na ba parents mama papa nazomona bien te ba misusu bazomona lokwa ndeti nazo sala ba aventure keno aseka zo bela neta zo sala ba aventure OK maladi penande yango ne zo okotanga titango ekota kinga na komiti na mama yemo ba miminga na mama yemo na jour kaka moko na zwa 120 tonga à part ça bakisi na 120 wana ya mibale tongo etani balibike mwa pe yo kende kuna su ezate foza nanu awa batenga na ba physique batie ba physique banini tout ale batelinga bakisi susu ava susu na banana no physique wana tonga lisusu 120 lisusu encore. Alors ba dose ya bakisi wana ndoko zwa entre na batonga na nde na bando lala pona salaka 5 na mama yemo na bazo bimisa ngai te makamno sutuka kuna na kati. Alors na yepe nde babakisi na wampe traiter kinga pe na telemi para ba yeko bimisanga pe na zongi na ngana ndako après 1 mois malade zongi lisusu alende yango kenda ko vandisanga pe na bien a partir ba crampe wana ko lala nini tout na ba dose bakisi batonga nde yango yaki ko bloquer nga misisa nde komisa yanga boy mais nazaki mutu a vélo te lomba âge nini wana baki kimko âge ni yatenda ki âge wana ba 14 ans. Alors de heure comme niveau wana tchako souci tant que zaki no valide zaki no normal le comme handicapé tchako souci tamo so vandi moko bon nazaka na souci po na nini po na rate ba makamu mususu o na serwa na ninga nazwa kyango te ba mininga o bazalaki na sima bazmizula kyango te bazwango na pusima nanga po na maladie. Alors nde esala nga passe po mususu mona o tambo na nzela muta o seka yo yaka nsiko bota mabongo te ayebi teke na kunini o yo uti na po yo koma boy mais azo seko me yo zo tala zo mona ka eza nango loko pamba mais po na uta déjà na kotelema na komina se mais ye azo seka yeba teke na zakia kotelema sans koyeba mais tant que soka yeba ki wana ngoza ndengo mususu mais tant que yebi nete ma o landele ezate yango esala nga passe po na nini po nazaki muta vélo te na komi muta vélo po na nyoka maki mingi na maladi po na nazaki pe siri teke na komona na suna vipo na bando ko senga ga liwa na kufa na kenanga kaka mais tant que na bota maki mobali nga moko na kati ya famille nyoso tu basi yango moni ba para ba wela ka musifi mulimu nanga e mona na kaka vraiment pas vraiment. Alors maladi wana komelio au combien niveau ko ngoluma la famille peut soutenir que tu vas tirer que va saboter que va que c'est important en famille ton ndengeni ngai famille e saboter ngate poso sabotanga ngana lekana na liwa tant que na bikaki donc c'est que famille esunga kingai batambu singa petit banganga nyonso tout otambola ki avato bima na hôpital batinde biso na banganga to keti na banganga bakangi banzela nyonso tout wana o demo banda ko landela po ko zongisa maladi na katsa nzoto ti na yaki pe ko bika mais ba dose nango wana bakisi na banda ko zwana batonga ti lelo e travail 120 na mbala moko nana à part ça kutu ba o mususu bando landa wana to ando kontangu kutu te. Alors ba dose wana nde yango mtu e buka kinga pena bien ti na koma ipena na tamoko ya grave na mona pena liwa mais na mona pena liwa na misu mais nzambe ka loba ka kete okufa te po oza na problème na mutu te ndake famille pe ezalaki pembeni soutenir kinga pe nde balobi ke no jamais toko tika yo kufa bongo nde yango mona ke molimo mona na to mona o kaka nde yango mona 240 tonga je peux dire 120 140 tonga zo ki wana dose est-ce que bango docteur pesa ko tonga ba te ke za dose moko ile kaka tu as dose fixée que il faut dose wana suka awa
ezalaki kamoko ya batonga bongo po na nini po nazalaki déjà grave nazalaki mutu moko nakoki kolamuka te nakoki koloba te na bloqué nga nyonso do pe makaka alors yango batsaki batonga wana po efongola babiloko wana nyonso to bloquaki wana po nazala déjà envie na bandada koloba nde batsaki batonga wana banini tout nde yango esalaki po nazala pe envie soki ezalaka bongo te merci na lekana déjà na liwa. Alors les sikoyo tout le monde a biso aux affaires avec handicap na famille bande ko na yo za ba libota ba camarade na ba valide o bozana bango vivre ndenge nini o sentaka gêné to ça très à l'aise place pour bazali. En tout cas ba sabota ngai te ba finga ngai pete to zala pena tout à l'aise do bazwa ngaka lokola nde to zala ka nazaki pe akutele makaka mais nazwa ka remarque mususu ya libanda ba ibi valeur na yote. Alors azo sakano azo comprendre kutu teke ozalaki boy azo fingo kutu dongo sans compte. Alors mengai moko na yebi dake no nazalaki nanga bongo te za malade yaka mutabota mabongo te. Alors yango mona ba misusu so bota mi bongo tango azo kola abimaka nkunki mengai naza tout droit donc c'est que coup montant yango monike bandeko nanga pe babwaka ngate tozana bango tout à l'aise. Vraiment tu vas toujours que chaîne oyo il va toujours plus personnes avec handicap ndenge ba bandaki bo moina bango de majorité ya batu nyonso so sala émission ba bota mak handicapé te c'est-à-dire abota mina yebi maladi biso zo ki mukolo ezali miso basama ba accident makolo katani bango comme handicapé na ki mukolo zo so yo maladi mo ki mukolo pour comme si handicapé c'est-à-dire mutu moko te 50 botenga handicapé mutu moko te mais nzambe mo yebi pourquoi tsaka bango pa ngolu na ye et moi na miso ya bato donc c'est un peu ça. Yango mama Sylvie Mukeba, association Sylvie Mukeba, bolonga ba handicapé, aza souci ko yoko encadrer tous les handicapés wana. Bango nyonso tout Kinshasa, RD c'est un monde entier souci na yeneza encadrer bango nyonso tout. Initiative eza malamu, mais possibilité eza été. Yango chef to betara sete wana, so partenaire bazali, ba soutenir mama Sylvie, ba ONG zali soutenir mama Sylvie. Ceux qui peuvent moutoumer un individu, mon papa Zambon, on a pas soutenir Sylvie. Pourquoi pas Oya beaucoup tanaye, Bosolanaye, Ndegonangaï, ma papa, Ndegonangaï, maman. Parce que vous allez aux émissions Oyo, la émission handicapée chaque fois au monde Rango, comme t'as un karaté. Comme t'as un karaté, on appelle monter ma pété. Ceux qui nous ont fait un zélabi qui est kende salissa handicapé, salissa bango, sunga bango, on ne sait jamais dans la vie. Tu vois quoi perso un plus jour moussou. C'est pas pour rien, toi aussi, na bin bosse maman Sylvie vraiment. Azap ça va soutien moutounio surtout. Moutounio surtout ça la wap ne Kinshasa, ça na poto, ça na me wap tout. Azap ça soutien. Et moutounio surtout. A repère son merci pour sa collaboration, pour travailler en collaboration je peux dire. Tout ce qui a travaillé bongo. Tout ça lisa maman Sylvie wana. Tout ce qui a son handicapé. Vraiment, et ça se passe à chaque moment, chaque fois. Toi ça émission boyé. Quand quelques personnes m'ont encouragé à handicapé, il y a des possibilités. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 5 euros. Soutenir handicapé, peut-être que la possibilité de débrouiller à Kanaé. Alors, papa, la vie au Saranini. Bon, Naza, Nae Kolaka qui forgeron. Yami Balé, Nae Osala, moi, mouké musical. Alors na moi musique muke nde na tesaka mais na komi na ba niveau musique te ke ba na kende ba sala boete na za na mikanda musicalité mais moi ba rap ka ba nini tout pona zoka moi moyen muke ya koyeba ko zoka moi muke sans frais ya mikate po ele ka kusunganga musique aussi musique folklorique to musique ya o ka ba wera ba religieuse oui mbaka wapi bon ngai na sambela na église catholique église ni ça Vincent. Ah, c'est ça de Paul Ngirengire. Ok, oui, mais choral pe. Ah bon, oh, vraiment, c'est que ça beta comment casser. Kitoko vraiment. Ah vraiment. Alors nini oyo au moins que vino vous avez pour ça au river au sangote handicapé to empêcher wezani. Bon, ezali musala moko soki makoki ezwami. Na lelaka mingi fo nazana bestrimate po nazana don ya musique na linga na forcer mais nazotala mbongo louer benstrime zate mbongo sala nini zate mais soki muta se soutenir ngai atindelinga bestrima na ngai evandi eza lokola ndeti mutu asali compagnie abengi mwana nkasi alobi mwana nkasi olela pa noko pesa ngai mbongo mwana nkasi
asengi noko pesa ngai mbongo alobi ke note nga naza na mbongo na ko pesa yo mais mwana pesa mbongo boye ezate compagnie ba Congo yango na mbongo na compagnie ba Congo poni nini siko ngai na poni na mbongo te menga na poni compagnie ya ba Congo pona nini po Congo wana eko pesa langa pe mbongo eko silaka te pona bando zwango chaque jour kana ba Congo wana mais so na zwi mbongo na côté ambiance mbongo nyonso esili mais tango apesa ngai instrument botindelinga te ezo sunganga chaque jour po ba instrument wana ta na betite ba koya ko louer ba ko pesa nga mbongo soki ba futi te mbongo na zwi instrument na tie wana nga mo pe na simbi micro na yembi ba ko pesa nga mbongo yango na bikeno nezo lela kaka ba instrument nde yango naza nango posa. Lui qui oyembaka, est-ce que classe qui oyembaka, moi ça bon acapella ou bien acapella le comment on dit moment ko yembela bango. Motema peto, motema peto, motema peto, motema peto, motema na yo peto, mama motema peto, motema na yo peto, papa motema peto. Moto malamu na mokili balingaka yete o. Moto malamu na mokili bandimaka yete o. Ya mabeba kondima babetele maboko. Ya mabeba kondima babetele maboko. Ya yope balobi motema no peto. Moteme bongwani, motema peto. Motema nzambe aye, motema peto. Motema na yo peto, ya motema peto. Moto malamu na mokili bandimaka yete o. Moto malamu na mokili balingaka yete o. Ya mabeba kondima babetele maboko. Ya mabeba kondima babetela ka maboko. Ya yope balobi motema no peto. Motema propre aye, motema peto. Motema yawe aye, motema peto. Motema na yo peto, ya motema peto. Vraiment, vous sentez, vous n'êtes pas qu'il y a là-dedans. Maman Sylvie, tu peux dire que je n'ai pas besoin de ça chaque fois. Rodrigue, handicapé, les alliés, ma colmaison, mon tout est. Handicapé à réfléchir à ça. Il a des projets à faire, il a des choses à faire. Puis, parce qu'on a vu sur le Ayem, bien à chanter, Ayem Baka. Puis après, c'est le binôme à caper la moque. C'est que oui, à ça, vous voyez Ayemba. D'abord, c'est un bon côté. Pour ça, c'est un bon à relier ici là. Habiter boka belembisi ine bola accéder ko loba mbisi parce que pesi ma instrument le tinde libre instrument mon na ma Sylvie ben instrument pesa ndeko na biso ke mission ba Rodrigue to ko luketi na kimbango za kimbango to ko luketi bisa ta instrument yango ba image pe gens belon pas jouer yango pe la kisi pe instrument abandi boulot na ye mukeza ba fongo ba bikoki ya bongo mukeza pour bien ko grand star na mboka na biso awa mais handicapé ba to bi ba te bele ba za handicapé hein. Nous sommes aveugles. Aïe ma kitoko. Je veux pas star munen. Tu es bien ma nzembo ya folklorique. Et belé bazawana. To sunga bango, to salsa bango. Yelo ko o soutenir moto kaka asambona buzoba. Mais sunga moto za un projet malam pour investir pe ribe ko engager ba tout mususu na société na ye. Alors oui, ce sont vraiment bien que le 23 octobre est l'anniversaire nangai. Donc le 23 octobre, moi Oyo, Rodrigue, votre chroniqueur, humble serviteur, à cette émission Oyo, est l'anniversaire nangai. So c'est bien nangai. Merci beaucoup. C'est puis on a pour s'encourager nangai na una ça comme émission. Et ça m'a là vraiment au bien numéro on a plus 243 82 45 45 579. C'est bien Rodrigue les gars Western les gars Place Boye. Vous avez quelque chose pour l'anniversaire et ça un plaisir. Na Rosanna te repère ça merci na reposer comme art jour année. Pour un jour et on a commémorer jour na botama vraiment et un jour vraiment spécial pour nangai. Alors il y a on a petit symbole te mi penabi ke ba nous on a autant à oyo. Zama sur ça quelque chose pour bien nangai. Ma noko polo place aux alliés noko penabi ke zama sur tu vas les 20 au bien Rodrigue ma Sylvie ça Rodrigue aleka. Et ça nga bien maman Micheline Congolo. Maman Micheline Congolo pe tu bien que ça maman Sylvie que ça Rodrigue aleka azwa et que ça nga fait plaisir ma casse pour les 23 maman Micheline pardon maman Micheline Congolo les amala vraiment mingi maman Jetou Kinsala moi c'est papa André maman Jetou Kinsala c'est papa André il y a papa celui ci que maman Sylvie il ça Rodrigue aleka et que ça nga plaisir ma casse vraiment jour wana na fêter ma casse vraiment maman Jetou
na papa André et puis sous maman Élisée maman Élisée na Kinshasa maman Élisée ya obini mwana ye yo azala Kinshasa parce que beninga na numéro na ngawana et ça nga plaisir makasi maman Alice place aux ali mboti mingi place aux bon vraiment place aux ali mboti mingi c'est bien mutu nyonso tout oyo a poser Artswana Damaris maman Damaris moi la fille à maman Élisée maman Damaris place aux ali mboti kuna place aux ali vraiment alors ndeko nangai je pense bien aux appels au contact na yo pe aux projet mon na vie na yo aujourd'hui ba projet ça que au savoir musique na yo mutoko instrument so so mutoko contacter ko moyo ndenge nini pona ko mona ngai naza numéro ya pareil ezali alors avec nanga pe na vandi ezape musika penate naza na nzombo numéro 1 numéro nanga ezali 084 32 93 515 orange alors ndenge za bongo eloko ka onde tinde na wuti koloba yango na kande na zanango posa soki ndeti parfois ka lobi kena nde za bona zanga na ba poso pena ya bestrima na okokate ça va o mke monani po streamer zate mais azwa nanu oyo to yebi nini to kosala ta luboso to kokende ana kozwa nanga kaka mais so lobi kena te ya bestrima zanango batinde nga bestrima atika nembongo mais so mboni bestrima yeko kokate mbongo zate ya kosoma bestrima dépense le kiminga te o nazana ngo yangoyo azwa na kozwa kaka po ezaka lisungi. Alors la famille botamé combien de personnes? Tozali 6. 5 filles garçons moko. Alors bandeko basi na ozana bangwana basunga pe basunganga. Alors nini yuko sabato o bala émission na lelo bête histoire vraiment touchant que nenge botamara non normal mais aucun handicapé qui mukolo nini okopesa bandika no sous conseil bandika no sous handicapé o bakina kosenga o ba la tango nyonso ba sila mataka trop ba o pe ba zabe rejeter ba famille na bango message nini okopesa bango tant que posa handicapé de kola bango ngai naza handicapé mais naleka na nzela na ndenge nakendaka ebele pe esalanga pe passe musu na omona mukolo maza handicapé akolingani na vanda kama place mo basenga ba 200 ba 100 francs banani tout mais ngai moko na mitaka nanu na valeur na yebi déjà que non ata naza nanga boye na kolinga teke na longola nzoto nanga na valeur pona ke ngosenga bato ba 100 francs 200 francs mais soki mutu ayebi na aza na mawa obeba misupe bazana azana na ndeko ya bongo mais aleka na nzela kutisu mutu bongo esale pasi moko boye akolongola mbongo na ye papa ma waneza mutema ne mutesengeli apesinga na kozwa mais pongai na longo na ndako kuna na kevanda moyi mobimba na kwa libandi pona kosenga ba 100 francs 200 francs nga eloko wana na salela yango te nga musala na nga na sala kaka ya muziki kaka na luka mwa misala mike pona zwaka mwa muke 100 francs wana o place bazo sengela yango mususu pe na kenda mona na zo te ya bango mona zo ebisanga nini so na sengi te na kolia nini alors eloko wana e travail ya kabatu. Donc, ça rappelle l'évangélisation, vous n'avez pas côté, hein? Bon, nga na kenda côté ya te. Mais na ndenge na kenda ka église. Na zwaka mate ya ngai o bazote ya yango na tsaka na nzoto nanga. Yango pe na tambola na mate ya. Na ko kenda église mo be na koti na kati te mais o ka izolo ba makuna yango na zokota na matoi. Po ezape ba misusu ba vandi ebele na kati église pasteur azote ya mais so poser bango question kana ba version bazwaki. Ba yebi yango te. Mais mutalibanda yepe mba mwa dictango pe azui mais bongo bino bovanda na kata bovanda donc botondi si ba bampamba donc eza lokola ndeti ngai alors na kote ya ye apesinga réponse que so na sengi te na kolia nini bosoko okoloba nini yo pondengo pesi conseil yepe na mbongo te po pesa ye alors tant que eza musala na ye apona omono tike ka bongo po toza na mboka ya pasi alors moi yo po tike atika osenga ezate po yo po pesi loko te so ko pegise po asenga te po na nini. Alors mutu na musala na ye alors nga siko na ndenge nanga na bapasi nanga na mona so na sengi eza lokwa ndeti nazotiola nzoto nanga donc mutu na nzoto na ye na habitude ne na mutema na ye nzamba keli mutu mais asali mutema différent mama boti bana na kati ndako na boti mitema te nde tegalanga nde na pesi ba misusu soki musala oyebi musala yekola musala ozwa mbongo so musala ezate. Alors, ce que vous avez famille, la famille, le lisungi, ndenga pena le lisungi, bako sunga. So pe bako sunga te nzambe mo weba.
Vraiment, Tommy, bon, on a sur émission, merci à mon tournoi surtout, bonne émission, oh, place aux alliés, vraiment, merci. Bonne semaine à mon tournoi surtout, vraiment. Bonne semaine, monsieur, surtout, les deux lundi, bonne semaine à Sika. C'est vraiment pas mboli, pas bénédiction, mon tournoi surtout, au père, s'abonner, au père, on a émission, pas mboli, pas bénédiction, place aux alliés, vraiment. Comme d'habitude, nous avons sur émission, monsieur, du domaine de Gonabiso, au sein de l'émission, et puis, qu'on peut ça, où il y a Pembela, t'es qui est handicapé, ou à Vivaka, ou n'est-ce pas, qui n'a pas moins, n'est-ce pas, azalaki vraiment mutu moko beta bashita bosa ba compétition makasi ya azalaki na makolo na ye na 14 ans ndeki kobela ndi azwi handicapé wana akomi kotambo to moni akomi handicapé. Alors to senga pe mingi mama Sylvie na projet na zana ngobe mingi azami ko soni ba handicapé tel bongo ba chaise roulante ba beki to sa be mission mina ba te belé ba za pa ba chaise pour la chaise roulante vraiment to so tapen na biso pa yepeza problème makasi pour na pousser ko tout ça continuer le pan comme na pousser ko tout. Alors ça maintenant vraiment surtout pour ça ba art sur papa mais ça veut dire devient qui simbi la posaka mais c'est dire qui simbi la be maman Sylvie zoa deux chaises zoa trois chaises qui tika dans qui ça ko na senga ki et ben maintenant peso qui pour sombi peso maman Sylvie a tindianga to pour tindianga na maman Sylvie et vous amenez vraiment peso ndeko na biso ba chaise roulante. Maman Sylvie sous projet na ya makasi ezali association Sylvie Moukeba Boulonga ba handicapé, c'est-à-dire il a l'amour des handicapés, il a besoin d'aider les handicapés, de soutenir les handicapés, de les voir qu'ils sont utiles à la société parce que mingi ba moi pas utilité. Maman Sylvie sous soutenir les handicapés, moi qui handicapé pas utile dans la société. Alors c'est importance na la société. Bon soutenir Maman Sylvie vraiment, bon soutenir rien pour ça. De tout ya groupe WhatsApp Maman Sylvie, mon place vraiment noko polo mbote. Maman Alice, moi des places aux alliés, maman Élisée, moi c'est mon bon des places aux alliés, maman j'ai tout, bon des places aux alliés, maman j'ai tout, moi ça va pas entrer, bon des places aux alliés vraiment coup en Allemagne, place pour vendre, naïe moko noko polo vraiment, non il a raté, moi bien c'est un cami qui a soutien à bino pour l'anniversaire, naïe va soutien à bino aux affaires, moi plaisir ma casse, sur ça le 23 vraiment, soit le 22, le 22, le 23 béningaï et au sang plaisir ma casse vraiment. Alors tout le monde sur mission bisu besimbo te mutnyo surtout, merci mutnyo surtout, merci moko j'ai bien quoi là ma triple option, dans des occasion. Il y a une émission pour le prochain numéro. Bye. Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yoto betatu, na planète Vénus ma CP, Jupiter. Batata ba mama bandeko, batata ba mama bandeko. Bobo sanate, tout ça bon na site na biso sika. Na koboya Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode, Sylvie Mode. TV officiel, vous s'abonner et belé pour na côté déjà. Ngai déjà na côté na Sylvie Mode. Vous s'abonner et belé. Na katia Sylvie Mode TV. Bolandanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo bazana bosui. Ba oyo bazana motema. Ba oyo balinga kabato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV.